Il habité papa, quand il y a baganga yi, na yipi na ngelo ko moko te, tanga musapi. Azaki na mobali nga na yeba kate. Bienvenue fidèles téléspectateurs na ba analyse na biso oyo to mesani ko sola na bino oyo bozali ba abonné ya chaîne oyo Jeannette Kinam Télévision nazali ndeko omoko kati na bino. Oui, nazolexa émission na nga ya ba analyse na chaîne oyo Jeannette Kinam Télévision. Yambo to banda bokota bo partager, bo s'abonner et bo commenter, bo tika ba commentaire. Voilà, toyebaki biso nyonso été ndeko Louison akufaki. Et to sali ba découverte d'investigation pour na koyebisa bino vérité na ba o esali etali matanga ya ndeko Louison. Boti komona avant na image o na ya awa bomoni nde bazo kunda Louison, bomoni nde bato bazo tika ba fleur, bozo mona kaka ba biloko o bato TikTok bazo tiaka. Et en soi, tout le monde a photo à Louison te. Tout le monde a photo à Louison te. Moi, quand on a TikTok, bah ça y moi fait, il y a matanga mutumoko boy, bah tiewana, mais et le mia Louison, bazo barré. Et vérité, il y a ma camunions tout et zalaka aw. Maintenant on a ça ba analyse o na yaka na ba aventure te, na yaka na tautologie te, na yaka ko bégayer te quoi. Donc na yaka ko pesa bino ba information ezali vrai et fiable. Et là, on a sali Louison atika mokili oyo na ndenge ya lokuta ezali vidéo oyo tozo pesa bino na Kinam Télévision ezali vidéo oyo ya bolumbu na ye bimaki le 30 mars et bimaki le 30 mars Louison koki soni wana te apostoli kokufa le 1er avril. Tilelo, to monaka silence toyokaka. Pourquoi na bi koko c'est la kokufa? Toza maele. Toza ba africain. Tebi makamdenge kendaka. Tebi ke kingandi soka bungisi molimo. Dans une semaine, il faut bakundaye. Dans 2 semaines, il faut bakundaye. Lelo to sali presque 1 mois. Tozo kende 1 mois. Man bakunda ndeko Louison te semeki national ou abenga na kombo ya Louison Elanga. Mingi babenga te semeki national. Ndeko Elanga
nano bakunda ete vérité nini eza na kati ya ndeko na biso oyo babengi Louison Elanga na dei na Marcelo wana ezali kaka soni ndeko azokima na ye kaka soni selo ba investigation na ngai ndeko Louison aza na bomo chaîne eza chaîne monene to travaille connexion Allemagne, États-Unis, France. Ndeko Louison auti ko boaka poubelle na France 3 jours passés. Auti ko mona ye a boaka poubelle. Donc, ce qui vous moni même famille na ba lobio baza na posa ya cotisation te po ba yebete mona na bango asa na bomo. Pona bandeko baza ko mitungisa kende ko Louison akufi surtout bandeko ya Angola. To bani masola ba analyse o awasi quand même. To yebani déjà quand même na ba makamto sala ka to ba to na ba chaîne TNT na ba partout là où on passe. Mais analyse to bandi ngo sika na chaîne ya Mama Jeannette, voilà. Pour azali partenaire na biso, to espace o pona ko betela bino ba masolo oyo sika pona ko pesa bino ba vérité. Biso to za mire na investigation. Moi je suis journaliste professionnel de l'investigation. Donc to kotaka na mozindo to yeba ka soko lingi okoma bo na kokoma sa bo na kozongisa. Et na bandi na bino sika avec le temps, pour découvrir, pour sentir pona nini naza ko exiger to nazo senga bo s'abonner na chaîne pour beaucoup za la décider bo mona elengi ya chaîne oyo elengi ya émission oyo yo to bengi ba analyse oyo. Oui, ndeko Louison soni nde te sali a mibombi quelque part. Ndeko Louison cop oyo des fois abanda ki yango. Ndeko Louison vraiment azaki makasi na des fois bale kechuku tu bakosa ayeko bongola motema apesi motema na Nzambe ti atika na ye akompe kolinga basi akompe na mwasi na kompe en couple na mwasi akompe semeki akompe na belle famille ndeka kezaka akompe na babokilo famille pe sepeni atiki ne musala wana. Mais influence ya réseaux sociaux na ya mbongo na ba pays to vandi surtout pays oyo ya bande ko évoluer bango vont ba makasi na Copa D le bango bana ba des fois de black soutien total soutien na bango fort. L'influence wana ndeko mobali wana maître aza maître wana benye soki nini ayebisaki ya convaincre to éviter babimi ya sala ki onkalo kwa cop pona ga soir wana et dépendé na ba posa zaki nongo ya bambongo babimi nzoka maître atika video ezalaki tango maître ayoki posa ya Louison pona deuxième fois apesa makambo Louison akomoka po zaki vraiment na posa ya ozongo na te mais pona kaka moi souffrance pona moi dépannage moko bonde akabaki sima tango akomokale nde maître ayoki kanda maître tango ayoki kanda abwaki bord tango abwaki bord eningisi mokili tango eningisi mokili Louison ba mimoni vraiment na kufa to na sala nini babokilo baza mwasi na ngaza na zemi po mwasi ya Louison za zemi mwasi na ngaza na zemi na bandi foyer vio na tikango pour vous rappeler na Kinshasa awa famille ya Louison balobisa ya Louison nyonso bomona asala na poto banini bamatala nani famille nani balobisa ke bazala convaincu na ete po sa famille soni na Copa D et bamu wana kuteta ke video ebimani parce que Louison tanga moni ke video ebimi abim non